natika bakisi nakoma ya nzambe nalongo wenge Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, moi, Nezaki, évangéliste, Flamme Kapaya, Oyo, ex, Azalaki, avant, accompagnateur, pardon, soliste, ya Wenge Maison Mère. On est dans ça la confusion. Dans le bas, accompagnateur, Azalaki, soliste, ya Wenge Musique Maison Mère. Papa Nabiso, évangéliste, Flamme Kapaya. Akoma kitoko, akoma ya nzambe, banda alongwa wenge, banda atika kokosa, banda atika bakisi, banda atika lokuta, banda atika moibi. Donc waliza nzembo na ye tellement nalinga nzembo wana tro yango na tia yango po ekoma introduction ya ba video na ngai. Kolo eswa pambola biso esika nyonso tozali toza na www.tolonase.tv. Comme d'hab, ici à Tolonase, nous disons toujours et tokolobaka yango, timukolo yesu akosia, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Émission Oezaki vraiment prévite na salon na Facebook ou bien na page na biso ya mission évangélique les messagers de l'alliance ezalaki prévu na salon na YouTube mais na comprendre na tamo motemetindi na salon na Facebook parce que na Facebook message ekendaka mbangu penza par rapport à YouTube. Donc moto akokota soki amoni asepeli ko panza sango malamu ya kolo Yesu Masia akoki pe ko partager yango na Facebook na yo bien na Messenger na yo bien na WhatsApp na yo pona kokotisa bande ko mususu biso toza ba évangéliste o a 10 000 personnes te toza ba évangéliste o a 300 000 personnes te pona te ya Yesu Masia pona pesa conseil na pa ya Saint-Esprit fona zela 10 000 personnes. Non, moi je peux prêcher même il y a même il y a là où il y a 2 personnes, même là où il y a 3 personnes, mais je vais prêcher comme il y a la foule parce que je sais que Bible lobiso ki mutu moko abongoli motema feti e zalaka na lola eza bino mopandisa ngo évangéliste Anne Kalambai mama tolo na se soki na lobina banda vraiment lisolo na biso ya lelo to partage na biso ya lelo na saluer bandeko bayebaka ko pousser tolo na sete na saluer bandeko bayebaka ko partager tolo na sete e kozala pasi bato nga na tanga ka bakombola bango na tolo na sete eza na tolo na se eza mabanga te mabanga eza na l'autre côté awa eza ba remerciement na remerciaka bato wana parce que baza malamu mpo na nga merci ni na beauté na présence na yo partager ma chérie nzambe ya kozanga te kopambola yo na tie numéro pe ya telefone wana eza 0753 52 88 30 tomeka kobenga tomeka vraiment kosolola tomema conseil même epai ya ndeko na biso frère Michel Bakenda même epai ya famille na ye soki natangi bakombo bato batombola katolo na sete bato bapartager katolo na sete za mabe prophétesse Re Masaba ote yaya esiko zali na mobali na yo pasteur Emma Katala Nzambe apambola couple na bino parce que bozwa katan ya ko partager video ya tolo na se bozwa katan ya ko beta ta solo ya tolo na se pa mutu po ete mutu a partager bozwa kapeta ya ko benga nga pona ko conseiller nga bozwa kata yango vraiment nazanga kate na ba video na nga nyonso ko remercier bino Nzambe apambola couple Mayamba coupe Mayamba ya pasteur John Mayamba et Mama Clarisse Mayamba na l'église les bons vignerons Nzambe apambola bino na Benzon esika bozali Nzambe apambola couple Kalambai ya Jean-Claude Kalambai et Mama Deborah Kalambai Mailulu Minene kozala vraiment le 22 août mariage na bango ekozala
ekozala na Londres te po baza bato bavandi na Londres me basepeli koya kosala yango awa na Paris epai ya gardien du temple notre papa Pasteur Carlos Kalambai oyo akambi bongo église mema. Donc le 22 août eza nde makambo le 22 août ekongenga po ya biso bana ya Kalambai eyindaka te kasi engengaka. Nzambe apambola bino bien-aimé kaka ndenge nalobaki na début ke film oyo to émission oyo nalingai nasala yango direct na YouTube comme d'habitude bomona anga sou vraiment mingi te na Facebook nakoma kosala mingi ban direct nanga na YouTube mais Saint-Esprit akambinga nasala yango awa yango moni nasala toyoka susu évangéliste Flamme Kapaya et puis to kotina lisolo na biso ekozala vraiment malamu mingi aza ko édifier na nzembo oyo tolandi frère. Partagez un message, bien-aimé. Yoka bien. Oh, banda natika bakisi. Natika bakisi. Bana longa wenge. Nzambe apambola biso wana tolandaki évangéliste Flamme Kapaya. Flamme Kapaya obo nyonso boyebi abimisa mokili mobimba na maison na wenge maison mère ya grand frère na biso Werason lelo akoma évangéliste akoma kosalela Nzambe bien-aimé vanité tout est vanité. Jésus-Christ nde grand prêtre, Jésus-Christ nde mokonzi. Bien-aimé tokangama na Yesu Masiya po yende solution. Tout quand on a Yesu Masiya po yende Nzambe na tsheli bino numéro wana bien-aimé soki olingi o participer na makambo o tozo loba to na makambo tozo sala ekozala malamu mingi nazolinga na tsa audio moko boye to yo kana audio wana frère na biso Michel Bakende aza empoisonné. Aza empoisonné, c'est un frère que j'aime beaucoup. Frère Michel Bakenda, je l'aime tellement beaucoup par l'amour de Dieu. Même mon mari a yebi ke na lingaka frère wana mingi. Mais tango na yoka ki na matoi nanga ke frère Michel Bakenda a empoisonné, bien aimé, na leli butu mobimba. Pourquoi? Il a fait quoi? Frère Michel Bakenda a comme lelo empoisonné, il a fait quoi? Abominani. Asali nini po lelo batiela e poison. Batiela poison po adoraka Nzambe. Batiela poison po mulimo na Nzambe pasaka na nzela na ye po na kopambola biso bana na Nzambe. To batiela poison po bazana posa teke bana na Nzambe ba pambwa na nzela na ye. Po mosala oyo frère na biso Michel Bakenda salaka eza musala ya Nzambe. Bien-aimé, esika Nzamba za eyebanaka. Tokoki kosala makambo na kuku Bible bito na tango ya suka eloko moko te kozala na kuku nyonso kobima na poasa. Nazoli yelba na bino, nazo sola na bino na mai na miso, na motema pasi. Ezo soa. Frère Michel Bakenda azala empoisonné. Pourquoi?
nani asali yango na biti nini po azwa nini parce que okokoma no mpe Michel Bakenda te ata lelo frère Michel Bakenda tie mutu na se zolo likolo nzamba permettre akufa akende na poison oyo batieli ye ndenge papa na biso ale muloto akufa mutu remplacer ale muloto aza te mutu remplacer ale muloto aza te absence ya ale moloto tokoma omona groupe Gaël ekoma ndambu bitendi mutu na mutu akoma na kwena ye batu mususu kuto boyebaka o toyebaka na Gaël tomona bango soutien parce que grâce epesameli mutu nyonso te ndenge tozalaka na mokili nzamba tinda biso mutu na mutu aza na ngolu na ye donc ngana kokoma ni na bote te ni na bote akokoma ngati o ngana ko sala ni na bote akoki kosala yango neti ngati akopo kopie oyo mama ni na bote akoki osala eza oyo pe ngai pe ta musu na kosala ngo te en tout cas nzambe ayebi mitema na biso émission oyo nzamba sala penaki ekoma na mato ya muto empoisonné frère Michel Bakenda bien aimé bolimbisa ngeta ke musala nzambe nga nazolakele mabe nazolakela pena mutu wana empoisonné Michel Bakenda mabe nazolalela etolo na se butu na moi mutu empoisonné frère Michel Bakenda ayebaki asali pasi ayebaki atungisi mitema bato eza na molobeli moko eza na journaliste moko eza na mama na biso moko ya tatu ayokaki pe pasi ngai mama Anne Kalambai na yoki yakendaki tie pa mama bota Michel Bakenda akende kosolola na mama Michel Bakenda tolanda audio oyo la marraine ya tatu asololaki face à face na mama na Michel Bakenda et puis tozonga na plateau na biso wana mama Michel Bakenda mutoluba aza a na France Partagez message, bien aimé, s'il vous plaît. Partagez message, bandeko bakota, s'il vous plaît, na télé, na Facebook, na partagez message. Le cœur de l'homme mutu wana poisonné Michel Bakenda nazolakela ye mabe butu na moi akozwa kimia te na bomoi na ye mutu a poisonné Michel Bakenda
Wana mama Michel Bakenda mutaoloba. Hey! Le cœur de l'homme. Bozoka bien te. Bien-aimé dans le Seigneur, boyoki ndenge maman na biso ya tatu, donc la marraine ya tatu, ayoka ki pe pasi o ngai na bino to yoki, akende ki ti kosolola na maman ya Michel Bakenda. Michel Bakenda ndenge aza wana azana papa na ye, azana mama na ye, akufela papa te, akufela mama te. Siko na ebite ba campagne o bato ba oluka ba sala wana, ezaka po no bebisa musala nzambe. Ezaka po no bebisa musala nzambe ba obundisa Michel Bakenda te ba obundisa nde nzambe. So cheli Michel Bakenda poison pa kufa lelo. Lobi ozwani poko yemba lokwa yete. Grâce au nzamba tchana kata Michel Bakenda ngai na yo tozana ngote. Mutu na mutu azana ngolu na ye oyo nzambe achana kati na ye pe mutu na mutu nde tozala bona vie ana mission na ye. Nana ina ya bisaka église et comprendre que monguna telemi. Monguna telemi alingi a déstabiliser nde mwasali na nzambe. Yoka siko mayele mabe ya monguna yoka audio oyo ya lokuta. Parce que auto tu kolanda na tatu eza mama ya Michel Bakenda azo défendre makambwana koloba ke mwana ne aza empoisonné. Michel Bakenda azaki empoisonné za poison retardé. Eza depuis evanda na ngona nzoto. Ayoka ka nzoto pasi et tout mais moko kande tozala toza bato koko belo koyoka pe bien te mais akenda na niveau te ka chata idée ke akoza na poison. Eza kokanga oyo ba uti kokanga bango dernièrement na makambo pasteur Moïse Mbie bayaki kokanga frère Jérémie. Tant baye kokanga frère Jérémie bakuti frère Jérémie azalaki ensemble na ba musicien ya frère Michel Bakenda bakibi bakenda ki naba na basi naba na mibali bakenda ina bango. Bakena bango ba torturer bango ba beti bango ba misu balale na kasho mais frère Michel Bakenda babimisa ki na butu wana.
abimaki na ye mpe na ndako akende mpe hôpital te kosala mpe examen te. Leur frère Jérémie abimi lokola babetaki ye, lokola bamenasaki ye, azalaki na santé malamu te. Yango elukaki na frère Jérémie akende hôpital. Leur frère Jérémie ake hôpital, ake salisa examen de frère Jérémie aye ko retrouver frère Jérémie aza na poison na nzoto. Frère Jérémie abi avant azalaki na ngote. Yango bengaki Michel Bakenda abi papa yo pe kende na kotalisa parce que avant ezalaki boete après kokanga biso oyo tala na uti na hôpital bakanginga na maladie yo pe kende otala. Leur frère Michel Bakenda eko kende hôpital basali examen nde ba eko retrouver na poison na nzoto. Ezalaki après arrestation oyo ba uti okanga bango na makamu ya Eliane. Lelo ba poison na kine komaka na porte ya ndaku boye okoko simba ka bo simbi poison. Lelo ba poison ekomaka na micro bako pakoloka na micro ostie na munoko tomona papa oyo mandenga kweya na mikola podium. Biso so tomona ndenge ba o changer papa oyo mba micro tomona ngo mais tellement congolais bosa na noki eleka ka boye. Frère Michel Bakenda empoisonné pour ça nini abominani. Mbongo nini oh frère Michel Bakenda zanango pour bon mema eti na niveau wana. Tosi to touché ka sala ki mabe ala kisa ki boisson kisa ki boy. Aza mutu lokola ba botu nyonso. Mutu nyonso tout so asali mabe asengi pardon bene me balimbisaka. Combien de fois biso to kweya. To senga nzambe pardon nzamba limbisa biso e bon lisumu ni nango na frère Michel Bakenda akoyoko sala oyo akozala na droit pardon te soki nzambe na ye moko abenga ye a pardonner ye ngana yo ya biso ezani na kati to nanda sikoke po bomona pena ke mama Michel Bakenda leki alobi makambo mususu ke Michel Bakenda aza na mama na ye aza na papa na ye akufa te maman na ya kufate mais tellement monde à ténèbres basi basangani ba sorcier ba zonkion basi basangani ka po basilisa ye po bakwisa ye yoka campagne basali to landi cannabis vraiment wana bozomona eza ba image oyo ya publication ya frère Michel Bakenda bakomi po ezomona na bien te na yango nazolobela bino. Bandeko na ngai Michel Bakenda confesse à Lobi Boé. J'ai sacrifié mon propre papa pour les succès musicaux. Voici la vraie histoire. J'ai servi le vrai Dieu de 2012 à 2018. Mais c'est en 2008 que Eric Mandala et Moïse Mbie m'ont initié à l'occultisme. Tout cela avait commencé par les faits que j'ai commencé à envier la richesse du pasteur Moïse Mbie. Alors je lui ai demandé ce que je devrais faire pour devenir comme lui. Mais il m'a dit que je devrais être initié à des sciences occultes, mais à condition que je tue mon papa et que je fasse des rapports sexuels avec 19 folles. J'ai accepté cela en tuant mon papa chéri et en couchant avec les folles. Mais je ne me sentais pas toujours heureux. C'est pourquoi j'ai quitté les loges. Je deviens impuissant sexuellement depuis le jour où j'ai quitté les sciences. C'est pourquoi je vous demande de me pardonner parce que les mauvais esprits me poursuivent. Je veux que ce message soit partagé pour rendre gloire à Dieu. Donc, bandeko bino moko bomoni message na tangeli bino eza ye moko papa Michel Bakenda ndeko na biso Michel Bakenda ye moko muto asengi ke message oyo ezala partager yango wana soki bomoni bino pe bo partager yango surtout bo éviter te ko partager vidéo to ko aimer vidéo to ko laisser commentaire. Donc na mambo ya soni oyo ekomi ko salema na mboka na biso. Merci. Nayebi journaliste o asali yango te na ndebe la posa na yeba te donc asali musala na o ya mona kokosala bible lobi na tango asuka mutu na mutu ozwa lifuta na ye na o ya zo sala. Moi aussi je vais faire mon travail na oyo nga na moni na koki osala bien aimé diable a telemi na oloba na ba vrai bana nzambe
na oloba na ba vrai bana nzambe puis ne na oloba na bino be na kanda makasi na kanda molimo. Monde à ténèbres telemi pona koisa ba héros. Monde à ténèbres telemi pona ko faiblir musala nzambe. Monde à ténèbres telemi pona ko faiblir bana nzambe, basali na nzambe. Ne biso sikoyo bana na nzambe tozo glisser na ba jewana. Biso bana na nzambe tozo keto o mona pe message a boye. O lukeli yango kutu ata solution to lukeli ata oyo ba esike uti te mutu akomi yango nani te yo pozi o partager. Tant yo partager message a boye bien mais o contribuer na destruction ya musala nzambe. Tant yo partager message à boye. Michel Bakenda a confessé. Vous croyez que si Michel Bakenda a confessé, ben ma caméra belé ça na kini wana. Tolinga to mona wana na ba Congo bizaleli tonga to mona wana na ba Congo so ba kini ba émission ezebele. Maman Michel Bakenda leki kalobi Michel Bakenda za na tata papa Michel Bakenda za pasteur azana viti lelo. Mais awa information ezake Michel Bakenda arleki si papa na ye pour la musique. Maman na Michel Bakenda bicha fait 20 ans azala na biso na France. Ce qui la marraine kende ko zola biso ti esika maman Michel Bakenda azala kate. Tant que tu to croire na ba message a boye. Biloka boye biso ba na nzambe faut to comprendre que diable a telemi. Et ça la batumso na lembi na ko sambela soutien na tiki na ko sambela par rapport ya ba makambo ezo leka makambo eleka te bien aimé et ça ba sali ya satana nde ba ye ko camoufler na kati ya bana na nzambe diable a comprendre que tana ye eza mukuse amoni ka ko kende ye mokote bible zolo bana ta suka même ba Eli ba ko la séduit. Ba Eli yango ba oluka ba mona bango na mapapu ba lati pembe ba uti likolo ba Michel Bakenda wana baza ba Eli ya nzambe ti. Na place biso ba na nzambe tozwa susi wana to bondela pona Michel Bakenda poso nga na bondeli yo bondeli na Suède o kuna bondeli nzamba za capable ya osala quelque chose. Bible lobi tabita sa kufaki tabita sa kufaki mais kolela ya bolamu tabita salaki ba mama ba bimisi bilamba oyo tabita tongela ki bango nzamba yo kama wazongi sa tabita na bomoi nzamba yo kama wa siko ngana yo tonto yo ka be formation autozela nini. Donc, c'est là to critiquer frère Michel Bakenda. Na poison azanango. Na ba vidéo to tu comment na oyo eleki. To crucifier ti mukola okufa. Après to comment zo ba photo na to comment tchana ba mir na biso to comment lo ba ketolinga ki mingi mais non. Oya lingi frère Michel Bakenda bando bonde la nata oyo. Oya lingi musala nzambe kende liboso po ba Michel Bakenda ana baza ba élément moko boye dangereuse na kamunguna. Vous croyez que diable a otika eka ndengwana? Voyez combien de personnes depuis nzambe a tombola Michel Bakenda, combien de personnes ba bongola motema kana banzembo na ye. Na ba sika ya lekaka combien de personnes ba bongola mitema, combien de personnes bazala libérer milimwe bima na banzoto na bango. Vous croyez que diable a otika et asala musala on a ka tranquille. Diable a otika asala musala tranquille te. Yango mo Bible zolo ba na ténèbres ba le ka biso na mayele. Parce que ba na ténèbres to ba sala ka bloc na bango ba sali complot na bango ba sali ba jeune na bango ba yé. Ale biso ba na nzambe to glissa kana ba jeune na bango. Tozo glisser na ba jeune na bango. Michel Bakenda za la poisonner saini. A des fois des Bible zolo ba ke malheur l'air moko arabien. Donc so bakanga ki frère Michel Bakenda te to linga to yeba te ke ana poison.
jour mosusu nga tolalaka tolamuki bayisi biso ke Michel Bakenda alalaki alamuki te to azalaki na podium asali crise akwei. Et puis les choses graves eza kaka na Michel Bakenda te ye aza na visa ya États-Unis. Grande sœur na ya ebisi abia ya leki na ngai lokolo oza na visa ya États-Unis yo mikimelaka deja kendaka kozwa soin. Tala mosali na nzambe, tala berger o nzambe atie aboyi nanu kosauve na ye moko abina koke kozwa soin bongo bana batu o na kotaki na bango bakotaki na bango na prison eza kutu garde à vue te mundele so akangi biso awa bakendo na garde à vue osala oza na droit osala 2 jours na garde à vue si je ne trompe pas. Ba yoki yo na garde à vue ta mususu dossier na yo eza na niveau yo sukela na garde à vue osukeli na garde à vue mais bango ba memi bango direct na prison pa ba criminel soki déjà kezalaki déjà na kati ya caché sika ba chaki bango zaki da na quelque chose na kati nani oyeba parce que frère Jérémie empoisonné, Michel Bakenda empoisonné et les restes de musiciens là et puis Michel Bakenda il n'était pas seul. Azalaki na leki ne mobile. Bana mama moko, ba mama na ina s'adresser non na ba mama. Na ba mama o bazo leka na ba o l'équipe na réseaux sociaux ka pour finga no ka Michel Bakenda ka o leki o bandolo ba n'importe quoi. Ce que comme yo mama na bana na yo memi 9 mois. Et comme yo na ba no mi balé. Nzamba tomboleli yo mwana na niveau yo nzamba tomboli Michel Bakenda ba anéantir mwana ka boye yo mama ozotala na miso oko kango to michano na place ya mama na ye mama lobi aleli mingi alembi ako kasuko lela ta komptiki kana maboko ya nzambe poison ne kota ikan ngana yo toyebite. Poison ne sali combien de jours na nzoto na engana oto yebite. Poison ne bandi déjà ko toucher nini na kati ya ba organe na engana oto yebite. To kola la kato la muki Michel Bakenda kufi. Poisson. Notre Dieu est capable de tout. Nzambe na biso aza capable na nyoso. C'est que quand Tolanda na grande sœur sous ya Michel, oya lekaki na Kazarema. Et puis ton solo l'issue. J'essayais de les joindre pour savoir comment ils allaient et tout ça. Ils me disaient Yaya on va pas bien, au niveau de la santé ça va pas. Je me suis dit mais comment ça? Enfin ils les ont arrêtés et puis maintenant c'est la santé, il y a un souci. Mais on est quand même resté encore vague là-dessus, on n'en parlait pas, on laissait. Et quand Jérémie est sorti, sa santé était vraiment mal en point en fait. Il appelle Michel pour lui dire il faut aller faire des examens. Donc ils sont tous partis faire des examens, je me rappelle. Un matin, j'allais au travail, j'appelle Michel et il me dit j'ai quelque chose à te dire. Mais il faut que tu sois forte. Il faut que tu le dises à personne. À ce moment-là, j'avais plus le courage en fait. Il y a un côté qui me disait je vais pas savoir. Et un autre qui me disait mais... Limite en fait, je me disais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quoi qui s'est dit encore? Vous voyez, à ce moment-là, je me suis posé des milliards de questions. Mais en l'espace de 5 secondes, et là, il me dit, j'étais partie faire des examens. Ils ont dit que j'ai été empoisonnée. À ce moment-là, j'ai eu la sensation qu'on venait de sortir mon cœur et qu'on marchait avec, en fait. Comme si ma vie... Mais je devais rester forte parce qu'il venait déjà de me prévenir que il fallait que je sois forte. Si je m'effondrais, je le faisais s'effondrer, en fait. Je lui dis, mais comment on fait? Il me dit, je sais pas. Je lui ai dit, il faut aller à
l'hôpital, faire des examens, scientifiquement parlant, on doit avoir un papier qui dit où c'en est, c'est quoi, pour trouver savoir. Et la première chose que je lui dis, c'est que tu as un visa de Canada, tu as un visa des États-Unis. Il faut que tu partes. Et c'est là où je me suis effondrée. Il me dit, moi je bouge pas. Il faut faire des examens à tous mes musiciens pour savoir en fait comment on fait. Si moi je pars au Canada et ils se font soigner comment? Évidemment, en tant que grande sœur, j'étais énervée. Je lui dis, mais tous tes musiciens, ils ont leur famille. Nous, on doit s'occuper de toi et eux aussi, leur famille doit s'occuper d'eux. Ce n'est pas toi qui les as empoisonnés en fait. Tu es victime. Il me dit, non, je ne veux pas parler comme ça et il raccroche le téléphone. J'avais perdu le peu d'énergie que j'avais en fait ce jour-là. Je me suis dit, mais comment je vais le dire à ma mère? Elle est déjà anéantie par des vidéos. Mais qu'est-ce que ça va lui faire, le poison? Et là, il est parti faire des examens. Et j'ai reçu. Il m'a envoyé les résultats. Il avait des présences de métaux lourds dans son corps. Les organes n'étaient pas touchés. Mais c'est un poison retardé. C'est un poison retardé. Pendant ce temps-là, tout le monde pense qu'il va bien. Mais non, il va pas bien. C'est un poison retardé. Il y a de l'arsenic dans son corps. Maintenant, c'est même plus la peur des vidéos avec laquelle je me réveille chaque matin. C'est la peur que lui ne se réveille pas qui m'envahit en fait. C'est la peur qu'un jour, ça arrive à un point de non-retour. Mais c'est pourquoi? Qui a une réponse à ça? Si je n'ai pas gardé le silence aujourd'hui, c'est à cause de ça, de ce poison. Mais pourquoi et au nom de quoi? On ne peut pas rester. On ne peut pas rester dans l'ignorance face à ça. Là, ça veut dire que non seulement ils ont commencé par sa réputation, mais ils ont voulu aller plus loin. Oh, bandana tika bakisi. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère, tu fouleras les lionceaux et les dragons.
Mais maintenant, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Michel a besoin de chacun de nous. Pas que de moi, sa sœur. Parce que je prie tout en ayant les émotions au fond de moi. Comment tu te mets à genoux en disant, Nzambe, Seigneur, épargne mon frère? Mais comment? Par quel moyen? Pourquoi lui? Pourquoi il a été empoisonné? Qu'a-t-il fait qui n'est pas pardonnable? Qu'a-t-il fait, mon frère, en fait, pour mériter la mort? Et j'ai même pas envie de verser mes larmes, mais c'est plus fort que moi, en fait. Ça me met en colère. Pourquoi le poison? Pourquoi? Je vois, il a fait une chanson avec mon frère où il est en train de prier. Et je vois mon petit frère Paul derrière qui commence limite à faiblir, qui commence à voir la tristesse monter en lui. Et tout ce que les gens étaient en train de dire à ce moment-là, c'est Michel a gardé son téléphone avec lui. Il est en train de... Non, j'ai envie de te dire, toi qui vois que le téléphone, regarde-le sur la chaise à laquelle il est assis. Il n'arrive pas à se tenir droit. Il n'arrive même pas à s'asseoir. Parce qu'à ce moment-là, il avait tellement mal au ventre. Je peux vous montrer les messages. Je suis aux toilettes toutes les 10 minutes. Oui, les choses sont faites. Oui, il s'est passé des choses. Et il y en aura encore et encore dans cette vie, dans la vie dans laquelle on vit. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais nous n'avons pas le pouvoir de décider qu'un enfant de Dieu n'est plus un enfant de Dieu. Mais on a le pouvoir de la prière, c'est-à-dire de prier pour lui. Aujourd'hui, si mon frère meurt par ce poison, Seigneur, je ne veux même pas, c'est un mot que j'ai même pas envie de prononcer. Vous allez faire quoi? Vous allez venir dire, on ne savait pas. Les gens vont venir dire, ah, Michel Makenda. Ils vont chanter ces chansons. Ils vont le publier sur les réseaux sociaux. Ils vont dire, je m'appelle Michel Makenda. Non, je ne veux pas que tu t'appelles Michel Makenda. Il y a déjà un Michel Makenda. Mais je te demande juste ta prière. Et j'ai envie de dire, pourquoi tu es ma mère? Parce que pour moi, c'est une double peine, en fait. Pour moi, c'est une double peine. Mais est-ce que vous pensez que 99% des gens qui sont sur les réseaux sociaux sont sans cœur? Vous m'auriez posé la question juste quand il y avait quel le scandale sans poison, j'aurais dit oui. Et aujourd'hui encore avec le poison, j'aimerais que quelqu'un arrive à me convaincre du contraire. Moi, je voudrais rassurer tous ces gens qui pensent que Michel vit cette histoire comme si de rien n'était. J'aimerais rassurer quelqu'un, lui dire, il ne la vit pas, comme les réseaux sociaux pourraient le dire. Comment est-ce qu'il vit ça? Il vit ça difficilement. Encore pire par rapport à l'état de santé de ma mère. Un jour, il m'a dit, Alice, Nabomi Moto, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Vous savez, c'est fort hein, d'entendre ça. Je ne savais plus quoi faire. À un moment donné, j'étais impuissante en fait. Je suis maman, je dois m'occuper de mes enfants. Je suis grande sœur, c'est-à-dire que je dois épauler mes petits frères. Je suis l'aînée de ma famille. C'est-à-dire qu'au-dessus de moi, j'ai pas de grande sœur, j'ai pas de grand frère. Ça veut dire que Paul tombe avec Michel, Michel tombe et moi je dois les rattraper. C'est compliqué. À un moment, on est perdu. On ne sait plus quoi faire. Je ne connais pas des gens haut placés
pour aller aider Michel. Je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas l'argent à sortir pour payer des gens, pour faire des choses. Mais j'avais compris que j'avais Dieu. Et surtout, j'avais la prière, j'avais l'intersection. C'est pour ça que j'avais fait ces chaînes de prière en ligne pour mobiliser les gens, pour leur dire, n'abandonnons pas, ne l'abandonnons pas. Moi, j'ai envie de parler à une maman qui a son fils à la maison. J'ai envie de parler à une grande sœur qui est aussi, parfois, qui pourrait se retrouver à ma place. J'ai envie de parler à un papa, à un père. Je ne parle plus qu'à des personnes qui sont derrière leurs ordinateurs ou derrière leur téléphone. J'aimerais toucher à ton cœur d'une maman. Tu es une maman, regarde ton enfant à côté de toi. Peut-être qu'il n'a que 2 ans, peut-être qu'il n'a que 3 ans. Mets-toi à la place de la mère de Michel. J'ai envie de parler à une grande sœur. J'aimerais te dire, mes nuits en ce moment sont difficiles. Chaque jour, je me réveille peut-être avec ces messages sur les réseaux sociaux, mais envahi par la peur, par la tristesse. Et si je n'avais pas Dieu? Et si on n'avait pas Dieu? Parce que chaque jour, il y a une nouvelle. Chaque jour, il y a une nouvelle. Si je vous montre mon téléphone, quand tout ça a commencé, j'ai reçu le premier jour 325 messages d'insultes. Mon frère m'a dit... Et pourquoi c'est à vous qu'on envoie des messages d'insultes? Pourquoi à moi? J'ai envie de dire heureusement, c'est à moi. J'ai envie de dire heureusement. Vous vous rendez compte, à chaque fois que je reçois un message, je me dis c'est un de moins à mon frère. C'est un de moins à ma soeur. C'est un de moins à ma mère. Mais qu'est-ce qu'au final la famille a à voir là-dedans? Bien aimé dans les Seigneurs, Boyoki, il y a Michel Bakenda, Nazo Senga prière. Moi aussi, Nako Senga prière. Donc, Nazo Senga vraiment prière. Tout bon de la pour notre frère. Na ici que to kotara na ba discussion ezangatina. Na ici que diable me makabiso na ba lobaki na ba photo ezangatina. Ce n'est pas le moment. Comme ka grand-sœur, ndenge grand-sœur na ye a uto lobake. Ce n'est pas le moment. Michel Bakenda a besoin à tout le monde. Azan a besoin de vrais chrétiens, Azan a besoin de bana nzambe, bana nzambe bato ba nzamba pesa bango motema ya ko soutenir ba intercesseur ba intercesseuse. Totel les matos intercéder pour notre frère Michel Bakenda. Les choses sont passées, il est déjà passé. Oyeleki et si eleki azam muto asengi pardon. Et si eleki bien aimé. Oyeleki et si eleki to kodmi déjà Nata mususu nzambe azan nzambe soki nzambe yemoka si a limbisi notre frère ngana yo tozane loko mususu tokoko sala te eloko tokoki kosala kotelema kolela mawa nzambe tokota na je ya diable te bien aimé diable atelemi aza na posa akende ye moko te azoluka azorode bible obi azorode autour na biso azoluka mutu nini oyo ya kokweisa. Alors, biso sikoba na nzambe to simbana poto kende liboso to simbana poto se soutenir ezate so bache mutu bwatika la kiso kinini ale yo mwana na nzambe soit disant obonde la kokenda ke église osaka yo muta liboso ozelo kwa na mama o mami ki yango to boite ba o ba osala mabe bazali lobi na l'accès kibino. Un faux pasteur, oya longolisi na kati ya kilt ya longolisi bandimi na eba kilote na bango ya se. Et puis aza ko recommander bango ba simba ba partie intime na bango pour a intercéder abonde la po na bango ba tombola ba kilote likolo. Vous croyez que ba tuana baza vraiment ba serviteur? Mais Bible zo yebisa biso toza na Bible na maboko bien aimé. Totanga la Bible butu na moi. Bible zo lo ba ke ba toko yeba bango na misala. Pourquoi biso ba na nzambe tozo sosola te? Pourquoi tozo benga aide ya molimo na nzambe et sosolisa biso te? Tozo kweya na kati ya baje ya diable comme ça nous tombons. Tozo kweya comme ça. Tozo kweya comme ça bana na nzambe.
Oui, toyebi ke Bible lobi nzambe ba défendra ete nzamba sans nzambe. Mais biso to ko kota na ba ja diabete poto banda ko biso ba do soko moni buzoba ba ti passer mo ki nganda sala ki boy ka biso ba na nzambe mutu to matara ba vie kuna. Mais bato toyebi ke ya solo ba sale la nzambe ya solo ata tie matea oyo ko fortifier motema no. Il faut za na mbete hôpital, il faut za na ba problème le kio mutu po yo landa matea wana. Mais ce qu'on a bien, bazo futo bien, oza na musala bien, yo kanite ke vie suki, na musala bien, na rofulia bien, na komela bien. Mais non. Musala suki na mokile suki na rolia bien, na komela bien, na kolata bien, na musala kito côté. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous. Yesu Bible so isabi so ki akoya lokwa moyibi. Mukola koya mutu ayebi angwaza te. Repentons-nous bien-aimés. Lelo to komi na système à poison. Yako tchela naka ba poison. Yango omona pasteur msusu alongwe poto awa. Aoke mboka Congo. Pasteur azana micro na ye na kati ya saki. Alingi kutu muta simba micro na ete. Bo connectele ka yango kuna ye mboka bimisi micro na saki ate a prêcher nango. Tozo kende wapi. Vous croyez que les gens qui ont fait ça là, baza basali anzambe. Mosali ya nzambe penda wa pakola mafuta est-ce ya ko za l'intérêt ya ko critiquer muningane mosali ya nzambe. Mosali ya nzambe o nzamba pakoli mafuta est-ce ya ko za l'intérêt ya ko chila mosali ya nzambe mususu poison parce que ma commis Bible o ya tanga que yo c'est que toza ko se compléter na corps du Christ. Toza ko se compléter na corps du Christ. Soki ngana ali sou peut-être yo ko za litoi. Oh, kuna koza liboko, oh, kuna koza likolo. Toujours se compléter, bien aimé. Toure ko sala naka mabete. Ba ja monde à ténèbres. Ba lati pour soi-même ba yé na kati église. Ba yé na kati ba na nzambe. Po ba sala lokola baza biso, mais baza biso te, mais baza kati na biso. Mais biso ba o toza sir o yo moko na kata motema no ebike na za ya nzambe so kutana na makambo boye il faut sala ni mutu moko ta lobake a soutenir tam sou ma be frère Michel Bakenda salaki niyo nanga to mona ba vidéo wana. Pour frère a senga nzambe pardon, il faut aller na réseaux sociaux pas senga nzambe pardon. Ngana yo lobby avant ya Michel Bakenda matato abima. Ngai na to yeba ke nzamba otombola mutu moko boy. Kombo na Michel Bakenda. Relation na bango na nzambe ngana yo to yebi. To yebite. Ma combien de ça na deux chroniques bien aimé totangi. Moi, mon sang doit sous ma biso. Na 2 Chroniques, verset 7. 2 Chroniques 7, verset 14. Bible lobby. Si mon peuple sur qu'il ait invoqué mon nom, s'humilie, prie et chercher ma face. Et si c'est détourné de ses mauvaises voies, je ressortirai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Soki mutu moko abunga ki liboso nzambe apesa ki nzambe mukongo aye ko comprendre que ce que j'avais fait ce n'est pas bien na sakani na nzambe nanga to na tungisi molimo mosantu avanda kakati nanga mutu wana mikiti si ya lelima wa nzambe Bible lobi nzamba lobi na kolimbisa ye pe na kobikisa mboka na ye mobimba. À cause de Michel Bakenda, peut-être Congo et Congo à la sauver. Et je le guérirai son pays. Yango na osenga baker, na osenga baker, bocha baker, vidéo zo kata, on dirait zo za la signaler, et zo kata, so bocha baker, ata ba signaler, so bata Facebook batali, ba omona ke, eza makambu ya mabete to oloba. À cause na ye Congo pe cause la paix sauver. Pour nzamba lobi soki mutu wana a se repentir a pesi mabe mu Congo nzamba akobikisa akolimbisa ye pa akobikisa ye. 2 Chroniques 7 verset 14. Si mon peuple
sur qui invoquaient mon nom s'humilie, prie et cherchait ma face. Et si c'est détourné de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nakobikisa mboka na ye. Ebite soki to comprendre makambo nzamba oyebisa biso. Bien aimé, notre frère, il a besoin de notre soutien. Nazolo banabana nzambe ya solo. Motema ya motondoki ya Isabelle Moulolo, ma maman. Que Dieu te bénisse. Tokomi kobanga, tozo liana nan et puis c'est chose grave. Ba misusu na poto ba komo ke somba poison na kini. Akangi ango lokola koli, ayena ngo na poto po bomba mutu songolo. Bien aimé dans les scènes, soko bomi mutu wana yo zo place na ye. Bana na ye mikolo nyonso bandolela. Yeba ke maya miso bana wana na mutu na yo. Ataku to sali yango pozo libala ngo. Est-ce que libala ngo ovanda ngo na kimia? Ovanda ngo na kimia te, je ne suis pas sûr. Ataku to bomi ye na poison. Poete yo ozwa musala esika ya salaka. Est-ce que biro yango yo kovanda ngo na kimia? Je ne suis pas sûr. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Tozo na kati ya désert comme Jean-Baptiste, tozo belle la. Rachetez le temps, bien-aimé. Rachetons le temps, rachetez le temps. Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous. Ezokata, bien-aimé, ezokata. Donc, quand on a été, on a yoka ki makama Michel Bakende pese inga kanda makasi. Ezo pianga kanda penza makama Michel, ezo pianga kanda. Donc, mutu wana sali makamwana ye bakenzamba zana simana ye. Abano kuta na nzambe partout, afungoli porta kuta ina nzambe. Abimi na salon ya kuta ina nzambe. Akoti na shamba kuta ina nzambe. Ake partout ano kuta na kaya na nzambe. Tia ako denose. Mezo senga ngana yo. To telema to bondela to lela mawa nzambe. Likolo na ye. To vanda ki karabo ale moloto aza empoisonné. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Biso bana nzambe biso église tozaka na ba futilité. Église to beta kama kolma bolongo te. To yebi ko intercéder pona basali na nzambe te. To yebi ko intercéder pona ba to nzamba che liboso na biso te. Lelo oyo nangai na yo adoration ya l'homme l'autre zo manke biso. Gaël les awapi lelo. Gaël kabwana biteni na biteni eza wapi? Ba o batikali ba osa loko ba forcer. Mais bien aimé ba osala net ya le molota banda osala te. Et si kala osala mati. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Nzamba tia biloko na kati na biso différent. Différent. Na ko bomo lelo pona zo place na ona osala oyo osala te na okoka te. Parce que naza yo te. Tozaka na image moko o Bible lobi ke nzamba sala biso na image na ye. Image moko kaka Yesu esili. Image mususu ya mutu eza te. Bien aimé, to bima na ba distraction, ba na nzambe to bima na ba distraction ba loba ki ba sala ki ay frère mulodo. Wa ki lobe Eliane to la muke Eliane Moïse, Eliane Moli, wapi li solo ngolelo. Siko lelo to komi na Michel Bakenda. Ale moloto azala poison tina 17e fosoki 17e fosoki 18e fo ba poisona ye. Biso ba na nzambe place ni to sangana ki ata to bonde la pona ye. Yo muto bonde la kata un jour pona ye. Tika kolo kanisela yo. Mais si ko lelo Michel Bakenda ezana première fois ba poisonné ye.
tokoki osangana ngana yo lokola mutu moko toleli mawa nzambe kosangana eza te kaka fo tozwa sali moko munene toyebi biso nyonso esika moko non Bible lobi bato mibale soki basangani mpo babondela nzambe mpo na kosenga eloko na kombo na Yesu epa nzambe nzambe akoakorde yango yo na kwena yo nga na kwena nga okuna na mboka na me tozolela kaka na kombo ya mutu moko tozokende koplaide cause na ye epa nzambe Dieu va le faire parce que c'est sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Toujours derrière sa parole. Mais non, nous les chrétiens, tous avanate. Et na lembio sambela, et makambwa boye, et boye na boye. Vous croyez que Moïse mbi a bota maki bongo nenga zawana lelo? A bota maki pota msuza sala makambwa zo sala lelo. Le diable est malin. Diable est azam malin. Na monde a ténèbres bako pengui saka basali na nzambe. Bako pengui saka basali na nzambe. Kuna na monde na bango kuna fête ezo salama. Mais biso pe ba na nzambe tozo participer na fête na bango sans le savoir. Biloka bongo monyango na Facebook oleki na yo. Ba unité yango ba free yango so banito futela yango mbongo. Mbongo yango utara wapi? Nzambe mutasala ka biso ngolu. Soki nzambe le basala biso ngolu te to mona ta 1 euro te tu vas pas le voir. O mona ta 1 euro te. Mais nzambe o sala ngolu po yo sala ka na makambu moko boy o ezozongisa la ngo nzambe loko te. Baby kumeso 100% bandal, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma chérie, na participation. Nous partageons le message. Frère Michel Bakenda, a besoin de soutien. Maman Naya Leli, Bazan a besoin de soutien. Liaya Naya Mwasi Aleki, Bazan a besoin de soutien. Bazan a besoin de prière na biso. To beta ma bolongo to la lisali bumunza la po, Zamba sala miracle. Lelo soki Michel Bakenda zongi deuxième fois na hôpital batali ba examen ba moni ke poison limwe lokumu zonge pa nzambe lokumu zonge pa nzambe tozo 600 on dirait nzambe na biso makasi on dirait nzambe na biso aza suna capacité ya osala te tozu diable to tche liboso tozu diable to tche na minoko na biso diable mais nzambe azala te azala susu te asala te so nzambe azate mokilio te ko exister te so nzambe azate ce que mokilio ezo exister sous te. Jésus-Christ revient bientôt. Repentons-nous bien-aimés. Tozala tant du soir. Mutu na mutu a sokola robe na ye po na raconte ya époux et sengeli robe na yo ezala bien lavé et sengeli robe na yo ezala propre toza batu biso soto bunga ka biso soto kweya ka to betaka mabaku mais tangu nyonso bien-aimé sengeli ko poussa na kana sena makolo nzambe kolela mawa nzambe koluka kotambola na mwinda koluka kotambola na lumière. Nyonso mokilio ekoleka. Ekoleka bien aimé. Bao kufa lelo balinga kite bakufa. Bakufi parce que nzamba a décidé. Lobi ekozala nga lobi pe ekozala yo. So ekokuta yo netanini. Pour liwa eza permanent. Nous marchons partout avec la mort. Tolala kanango tolamuka nango totambola kanango to ana place moko te toko kima liwa to ana place moko te toko bomba na liwa so ke beti lelo na porte ndaku no ko résister te e ko ya oui fo ya po ezape moyen moko ya kokende kokutana na kolo Yesu Masia eske e kokuto na ndenge nini e kokuto na façon nini bao nzamba sali bangongolu babongola mitema bazali bao nzamba sali bangongolu la mbeto hôpital apesi etan
abondeli asengi pardon tongo etani alamuki te asololi na mutu mususu te asololi na mutu asuka ya vi na ye kaka nzambe nzambe ayokeli ye mawa tomona moyibi na croix bazalaka mibale mais nzambe ayokela moko mawa pourquoi parce qu'areconnaîtraka Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur areconnaîtraka ke ye bakoki kobaka ye ne kulusi po ayibi ya sali mabe mais oyo aza pembeni na biso azomérite yango taza juste yesu azongisela ye lelo kaka lelo ozala nanga liboso ya papa ebongo nga na yo bao bazwi te ya kobela bazwi te ya repentance tomoni bien aimé na biso mimisha kufi alalaki alamuki te abondeli de minutes mutu abeti miziki ya mokili. Bien-aimé, grâce et paix, ça me dit moutounio sauté. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Jésus-Christ revient bientôt. Grâce et paix, ça me dit moutounio sauté, s'il vous plaît. Mi bien-aimé, nabiso mimiche. Témoignage, Jésus qui a bondeli de minuit à 2h du matin. A kati prière à l'ali à la ki moutou babondela ki na lobby lobby à la moukite donc azawana moutou asuka o ya sololi na eza nzambi na beti musique ya mokili e bongo yo moutou vandi na kati église 15 ans église 20 ans église osili si l'église nyonso en Europe ya mboka oyo zali pona ote ya kabata France te mboka oyo zali yo moko yebi mboka oyo zali olongwe na église o mabe olongwe na église o mabe otonga pasteur o mabe ozili sola pasteur o kebe te pas pasteur o ozili meri sola o ke song c'est pas o combien d'églises yo panza mais pona kobeta to loloba na sali 15 ans na Jésus na sali 25 ans na Jésus o sali 25 ans na Jésus niveau spirituel na yo eza niveau nini so balobi ba tiango na balance. Et qu'on pèse combien? Et qu'on pèse combien? Nabane oyo sali na Yesu. Bien aimé, faites attention. Zambe basakana na été. La parole dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. A bongo anakate. Basakana na nzambete. Il est capable de tout. Et quand il veut, il est capable de tout, bien-aimé. To komi na biso na suka, bien-aimé, so to ko kanga misu. To ke zonk c'est l'ensemble alors la merci. Oya salinga na yo ngolu bien-aimé na pokwa na lelo. To poussa na présence na ye. Alléluia. E bele ba lukaki ko poussa na présence nzambe, nzambe permettre bangote. Mais ngai na yo nzamba sali biso ngolu to yoka malobo lelo po lobi oloba teke na yoka kite po lobi oloba teke na yoka kite l'homme riche Bible zoloba l'homme riche oya salaki na mbongo ebele misolo ebele avivaki mie na se na moi oyo koleka Lazare. Mais mukolo ya kufaki ye l'homme riche. Lazare pas kufaki. Mais na likolo kuna match changeaki. L'homme riche a accueilli place esengelaki. Lazare azala soi-disant selon miso abatu. Lazare a accueilli si que l'homme riche esengelaki azala selon miso abatu. Miso abatu eza ya nzambete. Ndengo ozo vivre bien na mokili. Ozo lata, ozo melo, ozo seka, ozo sepela. Likolo kuna, est-ce que ndakuna ozo tongango? Est-ce que chaque jour ba brique na yo ozo matisa yango? Ozo mi préparer l'élève déjà là où tu vas aller. Tozo mona ka makambo sukiao. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Yesu azoya tokie ko bondela to komi na biso na suka bien-aimé. Toki osenga nzamba mema merci. Toki osenga nzamba kalambai merci. Toki koyebisa ye papa merci oza malamu. Toki koyebisa ye papa merci oza bolingo. Loba merci nzambe parce que tu as permis
Na yoka maloba oyo lelo yebi pourquoi olingi nga na yoka maloba oyo. Senga nzambe merci. Yo muto olali olamuki ozala bombo isenga nzambe merci. Kozala na bombo yepesa meli mutu nyonso te bien-aimé. Epesa meli mutu nyonso te. Jésus-Christ revient bientôt ma soeur. Yesu azako ya mon frère. Akokuta yo ndenge nini yo mutu oyo. Ozo koka te kotika mabe. Ozo koka kotika mabe te. Senga nzamba lola sunga yo. Loba mokonzi sunga ngai nzambe ngai moko na makasi na nga na kokite to bondeli. Bondela 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 loba na nzamba sunga yo. Loba na nzambe asunga yo beneme bondela loba nzambe sunga ngai papa na zana posa na yo sunga ngai Adonai na zana posa na yo mokela ko kamo sunga ngai ozabi kamo zelonga papa wa be na zolingo sala te na zokutana nango malamo na zolingo sala na zokokate salanga ngolu Yesu yokela ngai mawa bimisa ngai kolo na molili na kufa o na fandi bimisa ngai na sheme o na koti nzambe eh lobo shakerebe sata benebe bando bondela bando bondela bando bondela bando bondela nzamba lola bandako bondela nzamba mema nzamba kalambai azana bombo ya bongwanite lelo lobi libena libela kotika la nzambe benebe tombola mongongo siko zali bando bondela 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 kaka yende moto azana kimia bondela kaka yende moto azana pema bondela kaka ye moto akoliko bakiselo mikolo bondela kaka ye moto akolongolo na mbeto hôpital siko zali bondela kaka yenda ko limwisa maladi ezana kati na yo bondela kaka yenda ko longola basusu ezana motema na yo bondela kaka yende nzambe koraba saka ya mama beneme bondela koraba shekerebes Azanzambe abongwanite. Azelonga bonganite. Merci papa to pamboli opoto zanzambe. To pamboli opoto zabikamwa. To pamboli opoto zamokondi. Poete yondo bandaki na biso ne mission yonkolo sukisi na biso. Merci pour la ba bien-aimé nyonso tukolo oyo. Batiaki nisu na bangoto ba oyo ba partageaki. Kolo pambola bino. Ba bien-aimé nyonso tu oyo bokota ki bo partager ba o ba kokota na sima ba ko partager Zambia pambola bino malobo ekende musika to sangana yo muto zo bondela tango zo bondela zota 1 minute pote yo bondela pona frère na biso Michel Bakenda bien-aimé oyo ya koyana nga ya suka te na kozongela bino lisusu bien-aimé pona koyeba kosala ba séance ba prière ya makasi pote ba vraiment ko chande ko na biso na mabondeli e kozala malamu Kola pambola, bandeko nyonso bozalaki na ligne, zamba pambola baby kumeso na présence na yo, la reine Alisha, wale sanzambe a pambola yo, yo mutoza na sima caméra soko che commentaire témoigner, namona, komono ezate, zambe a pambola ni na bote, zamba pambola biso, tokutani, na ba émission ezako ya soki kolo Yesu masi azongi te, tokutani na ba émission ezako ya kota na YouTube, s'abonner na tolo na CTV 100% Jésus pote oye barakozwa nyonso oyo ezaya biso et aimer aussi notre page mission évangélique les messagers de l'alliance pote oye barakolanda matin na biso qu'il te bandaka 13h30 jusqu'à 16h30 et le mercredi nous commençons à 18h à 20h vendredi 18h à 20h. Donc, soko monique ozange sika oyo ya kosambela, soko monique ozoluke sika oyo ya vérité ezali, beleme komela nga na Facebook na nga na kotindelo adresse église yoko yake église pe koyoka Yesu nzamba lola oya teya oyo alobela kabiso na mema aza vraiment nzambe oyo amataka na cheval sans tache. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Toyoki notre évangéliste Flamme Kapaya, merci. Partagez le message de Blandine Kabena, Tangoulou, que le Seigneur te bénisse.
Yoka, yoka. Oh, banda natika bakisi. Natika bakisi. Nakoba ya nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui kolo so asungi biso, Yesu soka zongi te tokutani. Boyoki évangéliste flamme kapa ya papa de feu. Nga benga ke papa moto. Ayembi na nzembo ne abibanda na tika bakisi. Na koma sembe sembe. Banda na tika kokosa na koma sembe sembe. Banda na longwa wenge na koma sembe sembe. Na koma ya nzambe, na koma sembe sembe. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Aimez notre page Mission évangélique les messagers de l'Alliance. Pour nous kolanda ba programme ya ba prière ya église même. Kota na YouTube s'abonner na tolo na CTV 100% Jésus. Pour nous kolanda biso lisusu na ba message oyo molimo na nzamba zo pesa na mikolo ezali koya. Je vous aime beaucoup. Ezalaki ya bino évangéliste Anne Kalambai, maman Tolo Nassé. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Merci.